Bonjour, bonsoir les abonnés de Vision Plus Télévision, bienvenue sur votre chaîne. Ngai Wabino, la Queen Bellissima. La Queen Bellissima, bandeko balandi lelo na zongi lisusu kaka ndenge tosololaka ndenge ekendaka na ye lisu na actualité oyo tozanango mikolo oyo tozo solola mingi na ba acteur na biso, ba actrice na biso par rapport à makambo oyo ezoleka na monde na biso ya théâtre na monde na biso ya théâtre. Lobi na yambela kibino moko ya noko ya ba family bota noko ya ba family bota to yambela kibino Jericho Betox et lelo na ibisa kibino ke tokosala effort pe ya ko yambela bino na ngambu ya Mams SB Leza Bakuk. Lelo na ngambu ya Leza Bakuk to yambeli bino pe tonton des Abakouk moko ya bino oyo bolingaka Doudou Supu lelo toza na ye tomeka kosolola na ye actualité na makambo nyonso oyo ezoleka. Oui, bonjour, bonsoir Doudou Supu. Ouais, bonjour, bonsoir maman. Ok, bonne santé. Ouais, santé ça bien. Santé ça bien. Ok, Doudou Supu na biso na lingina na yambio na émission ya lelo to meka kosolola actualité na bino na monde ya théâtre makambo yo nyonso ezo leka to meka kobeta mwa lisolo. Doudou Supu, tonton des Abakouk. Ozo kwa sime yango? Oui. Wa sime yango. Oui, j'assume. Oui. Ok. Doudou Supu, artiste et comédien, en tout cas, Oarolobaebi Doudou Supu te, c'est kazana monde ya théâtre te, Doudou Supu na biso to uti na ye musika, na télévision, na nzonzing, na CD, to komi pelelo na YouTube. Groupe na yo, awa komi tonton ya Bakouk, mais na groupe na yo moko, ozalaka na groupe na yo moko, est-ce que groupe na yo ango groupe Kiamona de Doudou Supu eza toujours? Oui. Eza toujours. Ok. Ouais, ils ont existé bel et bien même. Ok. C'est bon. Les tontons des Abakouk. Ya mam si la bisal. Awa yo ozo asime oza tonton ya les Abakouk. Na koki ko otuna yo motuna. Est-ce que na SB oza na contrat? Oza na contrat te. Mais ce qui n'est que comme un système ya ba contrat o sepela ke bo évoluer na monde ya na musala na bino ke bo za na ba contrat. Ouais, bien sûr, voilà vous ça la bien. Mais ba contrat pesa la na ba ya rapé na moi makambo nango ke so oza na contrat awa ezapena ma mususu ko ko sala lisusu te moi te ke e ko sala pe ke moko misala na bino ezonga neti mwasima. Je peux répondre ceci. Contrat na contrat, contrat c'est la différence dans contrat monsieur c'est ça pour na boyer, contrat monsieur c'est ça pour na boyer. Autant à vous discuter alors le contrat, c'est ça. Ce qui vous s'appelle, tu signes et voilà. Ok. Na monde ya lelo ndenge bozo évoluer na YouTube. Yoza moto oyo obandaka la osala na CD, osala na banzonzing, makambo ebele. Pona yo, osala théâtre lelo na monde ya YouTube, na kosala na ndenge bobanda osala liboso na ba CD, ke producteur moko aye asangisi bino nyonso, bosaleli e film, wapeza bien. Ouais, liboso. Ouais, liboso eza bien. Hein? Mais on peut modifier ça. Okay. On ne peut pas changer, mais on peut modifier. Par contre, modifier, peut maramoussousou. Et puis, pour modifier, il y aura quelques têtes. Beaucoup de têtes vont tomber. Ma tête est belée, quoi. Ça va tout modifier. Mais ça, moi, quand même, système où il y a kala, batiango rigueur na kati, il y aura des têtes qui vont tomber. Ok. Tant au lobby la mamba rigueur, le théâtre, na ebite soki yo moko, selon yo, oza au courant que théâtre, monde le théâtre, ezo beba. Na makambo. Bien sûr. Mais, parce que on va producteur dans nos liboso il y a siko bazo sala ngote bazo sala maté et bato bakimaki mingi na YouTube parce que bakimaki piratage. Okay. Piratage makasi
yango mutu aka na système ya YouTube wana c'était Nana Takasa une apesaka idée wana ouais ayaki pour travailler avec les artistes azongisa bango surmonter bango lisusu ouais et bamosusu bakimaka ye apesaka bambongo pour le film bamosusu basala bafilme te donc tout ça et puis ntango ye kokwea bato mosusu baye na nsima Nana Takasa nde baye kosala babiloko mosusu et bato babimisa mingi no bagagi babimisi bagagi après eyokoma siko film esiko komozwa bamplaire na YouTube et jusqu'à maintenant ndenge ekomi ok c'est bon siko ndenge ekomi lelo boye tozotala ezokende nango bien mais côté respect comme si respect eza lisusu te bino na bino bacollègue respect eza lisusu te bokomo kose base mingi na baémission ya kofingana koto bana bafani na bango kote kuna bana bafani na bango donc ekomi monde na bino ekomi toxique na yo monengo ozomonela yango dans 5 ans dans 10 ans na makambo ndenge ezoleka boye est ce que bato bakotala ka théâtre omoni excusez-moi omoni nakoloba boye omoni dans 5 ans 10 ans théâtre ezala mais eza esu ndenge eza te parce que obiso tendance ezali kala tant okomi sikoyo échanger et au fur et à mesure ezomodifie ezochange mpe kaka ezochange ti biso tu tokoma biso osala bilanga moto afusali ferme na ye totiki na batéâtre bato mosusu bana mosusu bazwi relève mais mpo bana wana bazwa relève qu'est-ce qu'il faut faire il faut totika respect na dignité respect na dignité mpena ya kibomoto oyo ya biso baartiste ya midon tel que nous sommes nde tolinga théâtre théâtre eza art eza nini théâtre na biso eza nini eza théâtre eza eloko oyo baopesa yango respect oui baopesa yango no respect avant kopesa respect toi-même tu dois te respecter oui avant que oui parce que moni nde tosalaka boye bapremier public na biso eza bana mike bana mike nani epuis so tolobi likambo mo nalobi bana mike bakomolo bango et après maintenant ce sont des femmes bamama nde motu batalaka makasi mwa papa mosoko oyo babalakisi oyo artiste abi nga mpena natala maboke te omona plus bamama eloko ebendaka ya tiraka bapapa batala théâtre eza nakoloba je peux citer nanu babiso mpe babiso mpe baelongi mpe omona ntango azojoue ntango osala biloko moko boye oyo ezali olongola bapétise oloba banimporte quoi te otia motu na droit chemin nde naosala mpe mpo na droit chemin ale yango soki eatiraki bapapa batala donc yango nabi na 5 ans 10 ans tokosala bilanga moto mosusu akokende mosusu mpe akokende mpo to atikali na ye mosusu mpe azongi mosusu mpe akontinue ti lelo po lelo papa masumu ti lelo asalaka théâtre te azwa pension aza kaka oui parce que apesa respect na mosala wana donc voilà ok en tout cas réponse opesi naza sur bato ebele basepeli parce que ndenge ekomi okendela mafinga ekomi tro bambwakela ozotala vraiment théâtre yo moyebi likambo oyo acteur oyo alobi actrice oyo alobi abwakeli motu boye mbwakela nakobakisa boye mama nakobakisa boye et puis les artistes tous les artistes je dis bien tous les artistes bon so nalobi sur 100% 98% donc 98% ya baartiste bakomi nako omoni elo babenga ekenge fe l'homme bakomi komi batela bakomi kobanga moindre bio ekei moindre geste ekei moindre likambo ekei donc voilà bato ebeli bakomi komi banga mutu biso kobanga na mutu nde batambolaka na mutu bavanda ne esika na mutu balalaka ne esika moko bakomi kobanga oui bakomi kobanga parce que moindre bio ebimi moindre boye ebimi emati voilà raison pour laquelle ozomona 98% ya baartiste bakomobanga bazobanga et moi je suis fier d'être un artiste comédien naza fier aux artistes et puis la sepeli nde baartiste bandeko na mosu bakepoto c'est bien très bien pendant en tout cas nakomisi nzambe pour ça donc c'est ça ok parce que ekomi mutu neti yo ozoloba ke oza tonton ya bacook so tokoti na guerre to rando nyonso ezoleka famille bota na bacook omonake bato ya famille bota bakolinga yo te bao basalaka baémission bakosalela yo mpe émission balobi mabe sur yo mpo nini mpo yo oza kote ya mams
au moins un peu côté même chose et au salama côté ya famille Bota muto aza kita musuna mams a comment tourner pe ba film na ye côté ya famille Bota au moins un peu ba musuba comment ça ba émission ba comme peu ko chrétien ce qu'on est yo ndenge zawana ndenge ke oza noko ya bakouk soki ke famille Bota bela production et bengisi yoke yaka oya ko tourner casting na biso nden to sali to moni ke yonne mutu fo bete loko est-ce que kende voilà merci maman pour la question ça pena makasi ça pena makasi mais je vais répondre ça au moins quand je dis je suis tonton des Abakouk au moins biso mikolo boye bakotsa biso na ba polémique te ouais osomona biso bani théâtre pandakala même bakolo chaîne wana si la vite on va théâtre tout ça on va théâtre là bas plusieurs groupes il y a producteur il y a production oui ba ko tsaka biso na ba buzo ba wana te OK on sait la bouteille moi je n'ai jamais passé à l'émission pour critiquer qui que ce soit ouais ngala lobaka et loko ngala yebi je le dis ma père biso congolais de la vérité ouais osomona mais tant yo zoloba au moins te que tant loba olobi nanga tant ko bi tonton des Abakouk comment te que kuna ba olekelo be émission pour parler de quoi en citant mon nom, pour dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tout je suis... Oui. Et moi-même, j'assume ce que j'ai dit. Dans mon lobby, je suis tonton des Abakouk et je n'ai critiqué personne. La fin du moutouté. Yo, c'est l'émission, tu cites mon nom. Dans ce qu'on a eu besoin, pourquoi? La qui s'en a pas sur la finga qui la finga qui bino. Faut ce moment. Ok. Donc, il y a un bongo. Tokoma soko ke nango bongo ngala tangi kombono te ngala lobi nanga je suis tonton des Abakouk siko cela veut dire quoi soki ba oleka épisode cela veut dire so ba benga pe la okendete tu as benga pe la okendete OK okendete parce que toi jouer pe na hypocrisie ba te ba tolo bango toi jouer na hypocrisie so bo benga na oya nanga te et non oya nanga te parce que comme je dis déjà tant bilo ba to aloba ozolo ba ko tonton des Abakouk bosko kuda so ba bongo sikoyo wana bongo sikoyo ça n'existe pas bongo sikoyo ça n'existe pas bongo sikoyo et si non quand je dis je suis tonton des Abakouk j'assume que je le dis haut et fort mais cela veut dire quoi cela lobby déjà bongo ba to so ba ligade ba to wana te je ne viens pas je ne viens pas. Je dis carrément que je ne viens pas. Ok. Je m'en fous. Nakozongi sa. Natunio. Allô? Voilà. Natunio parce que na uti Olanda et ba émission mo uto leka moi 2 jours moi na cité ba komba ba chaîne ngo ezate mais tonton Omar to lalika to la muki boye niveau ba bandi ko sabola tonton Omar soit disant tonton Omar azala na belle arte ndenge batuka bazoloba ba lobi buzo ba sur tonton Omar yango na meka ki pona meka rotuna yo par rapport que soki monde na bino komotambola bongo entre oza mutu ya Belleville toza mutu ya Sila bozo bebisa musala yango na mekaki na tu na yo ke awa côté na yo les autres pesi position ke batu bakoki oya basalela obe émission na sepeli na réponse na yo lobi ke oyo akosala peut-être to kokoma tina ba justice et ezala pe bien omona ngo te ke bino nyonso so bokomi osala bongo et osala pe ke rigueur kota ke moi ba respect wana bozaki nango liboso ezonga. Voilà, c'est ça. On a goûté bien. Pour Ngaï, il y a nos mamans Ngaï. Tous à la peine en bateau. Même si nous sommes des Congolais, les Congolais vont mettre des filles là, partout. Tous à nous, les Congolais, tous à intellectuels, on a passé par le bas de l'école. Moutalobi Naïe, je suis tonton des Abakouk. Il a critiqué personne. Je ne sais pas ce qui. Un jour, bon, bimisika na monde comme on les Abakouk, je ne sais pas. Parce que quand je dis je suis tonton des Abakouk, on dirait bien un jour moko. Je ne sais pas si c'est un jour moi sika. Je ne sais pas. Non. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Mais quand on cela veut dire que attends ma benga na oyate. Donc on dit que mutuba so attends ma benga na oyate. Donc cela veut dire quoi? On le kelanga mission na zo c'est la lekelanga mission. Il y a problème té. Lesquels ont émission, il y a un problème. Au fini, on a un fingoté. Je vais prendre seulement l'émission. La suite de l'émission,
ngape na kela on a jisi na bi abota la fille dans la salle l'autre c'est si vite tu comme ça mat tout ça so va bien dédommager injure calomnie c'est ça oui ok pona yo Doudou Soupu monde yango ndenge komi toxique pona yo est-ce que ça ba fan mutu ba obebisa théâtre na bino ou bien bino moko ba actrice na ba acteur mutu ba obebisa monde na ça ba fan na batu te botika ba fan na batu ok ba fan te eza biso ndem to obebisa même ba fan ok biso bo to obebisa même ba fan na biso mo biso bo to obebisa théâtre biso mo tozo yina na biso oui peut-être na yo kaka ba sipso mutu boye akomi poison ba lo papi la milieu théâtre tu vois pas que c'est pas bon c'est pas bon. Dieu va nous punir. Nous avons la bénédiction de théâtre, je vous dis. Waouh, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi je suis contre ça. Quand les émissions parler na makambo sali film on donne film les qui toko parler de ça et ate ko yebo excuse bato kamboye na batakambo bakango bakanchachi na bakankokoloto nini non oyebi non maman ça n'est trop liboso théâtre ezalaki ke botali théâtre boyelobi mpe bobando beta lisolo kota na SB théâtre wana en tout cas epesi concert kitoko kuna na Belleville balobi bo epesi concert kitoko mais lelo ekomi ke otindeli mpenza motu lien ke Mireille Ilunga zwana lien oyo théâtre eza kitoko landango ya banani yango ya sila nga na tala sila te nga na famille bota nini yango wana ya famille bota nga na tala te batu bataka l'un de l'autre oui batu nyonso batalaka yango jibe na wera bata jibe bataoyoka makama wera bata wera badoka musique ya jibe bon comparaison basala ndenge il faut tala comparaison oui ozomona mais sikoyo olobi eloko mwa bien nazonga mwa moke excusez nga grippe ebetenga non problème kosoka bato baexcuse ngai pardon sikoyo olobi eloko mwa bien kala ezalaki kota na nini otala biso na nini oyo batutu baokota bapartage balie mama nga nasala déjà théâtre na Bellard oui nasala déjà bakaki mama mosika mutandao dirigeant ngo tango nani Belleville a créé chaîne Nesika biso tono tourner bagade na basila pa bazali na kati oui et beta peu fort tala sko ambiance ezalaka wana tala ambiance tozalaka nango yango na biso ce ne sont pas les fans oyo nde bayakokaba biso moko nde to tobebi bacalomnie de message interprétation ya message de bouche à l'oreille tala obi ke nani asali boye tozwa yesu te bakomokata bato ebandaka nano kokata bato bakomokata bato tozomona bato mosusu baosala ngo ekomokata bato mosusu to basala to bato bakoreklame bato oyo bazalaki wana liboso eloko nde esala eske bozongela bato wana mpe eza te ok tonosala ngo kitoko makasi ya botourne 5 gadi na bino esili bozwi bambongo na bino bokei mais bato kaka balobaka obike kuta kwe bato wana sotali bato wana ti lelo bazaka bongo bato nga ape kaka ti lelo nzambe azomonoko na bango atiela bango mpena pilipili eswaka kaka balobaka yango siko biso mo baartiste biso mo moto bomi biso bongo ali tokomokotisa siko bafani na makambo yango ok fano azalaki na famille bota alinga mpe moto ya babakuka abakuka bazolinga famille bota mais lelo siko ekoma séparation pourquoi mais nous sommes tous des Congolais eloko tokobosala nous sommes tous des Congolais donc si nous sommes unis nous serons forts oui tokona même banigérien même bato mosusu bagou bato mosusu bazalaki bomoko biso loni ezaka mpo tosala eloko moko boye esangisa biso nyonso eza te so otali journée mondiale ya théâtre bamosusu baye te matanga bamosusu baye te yango na biso oyo bamatanga mosusu bomona bilongi na biso tobwani tolingala biso bozoba te biso toa bato bakanda mikuse nga napena moto akanda mokuse oya odongola nga tobebali wana ozomona donc yango mona nga bamatanga mosusu na yaka na nga te pour éviter biso ngalaka motema mokuse boye possible donc voilà yaka pasi
Doudou Soupou, merci en tout cas. Tozo continuer émission na biso. Tolali tolamuki affaire poison. Affaire poison oyo. Eza pe ya liboso te hein. So na se rappeler uta ko le kapé moi na si ata ba un an passé que et bima pe sou maramba ba poison kaka. Neti lelo tokolo batam sou fan moka sale mission alobi ke ba yebisi que décor ba pesaka ye poison et pas ya Belleville pour akene kotiela Jérémy Chabani o bisono soto yebi Jérémy Chabani officiel pe azo kende pe bien musala na ye chaîne YouTube ezo mata ke atindi ye akene kotia poison neti yo likamba bon tango yo ki on est peut-être dans so yo ki yango bien tango yo ka ki yango et ça là qui on deni la bonne déjà c'est faux et archi faux. OK Déjà déjà faux et puis ils ont fondé eza fondé la rosa ndeni na ko bani ko fondé ne biso to bana lingala ko fondé do ba kosi na bango ba créer li solo ko créer moi base poka ka isa la kaja Omoni décor c'est un intellectuel et puis il est sage n'a pas c'est mbote sikazali ouais non oui bilo mususu zo makamfu bima ko ke seksa fort et seksa ka makasi ba pesa ki décor poison akotiela Jérémy même da pesa ki Belleville décor pas yango akotie dans la ville on sera on peut se poison kotiela muto ouais et puis comme nene bongo les gens veulent créer il va créer Babylone comme un belge moko boye et comme à la page comme à la une et puis le connaît ça les kamamunene eza likamba munene makasi pour les lo oyo la souhaité Jérémy Kamo esuye malobani baka wana makambo eza solo oui mais non ce n'est pas bien et le makambo ils ont créé les lo siko combat de corps remonta pour la papa vraiment ce n'est pas bien. Moi, je suis contre ça. C'est faux et archi faux. OK. Siko neti ndenga olobi ke eza na ngoma solo ya lukuta bato ba oluka basala ba base na bango et tout mais sikoyo na bino moko bo na sepeli neti yo olobi vraiment ke ma solo a bongo eza lukuta parce que neti ba papa masumu sikoyo ba oloba neti nini na maramba boy bo sala su ba réunion na bino te bozalaka nango wana yo na bi kozala su kuna te ngala zala rapete ngala ba réunion na ba zala te yo zana yo na tokanisa ngala zala tokanisa siko neti bino bozala bino na tokanisa c'est bon problème te motuna mususu Vision Plus télévision penza tozwaka bato babengaka batindi ba question na bango tokoyamba mutu boye balobi tunela biso boye zongisela biso boye na likamba décor ezoleka so tolandi yango banda décor azalaka na Belleville totikala koyoka likambo moko aboye te esalami kaka peut-être po décor alongwe na Bella production yango wana ke bato sikoyo ya bakook baye ko créer eloko ndenge wana omoni te ke eza pe mabe siko banana on ba créer babi banana ba créer balobi bato balobelaka sila bisalo moto ba créer lisolo wana otikala biloba biloko wana eza lokuta otikala biloko wana eza lokuta bakoloba ngo ndenge nini makambo ngo ebandi mpe ndenge nini bato mosusu bandakala wana bato badotinda bato batia bapoison te kaka lelo biloko eza bien te tokoma koboma na pour rien mpona bakamoboye on peut résoudre ça même pas un jour de résoudre yango mais tozomema ngo na étape par étape moto atindaki batinda batoni non c'est faux et puis moto alobi yango mpe akosi na ye oyo eza bato boye ils ont créé ça de toutes pièces ya nango lokuta eya pasi OK en tout cas tosepeli koyamba na émission na biso lelo esali biso bien Doudou Soupou Doudou Diawakana ndenge oza na SB na les abakouk de SB mosala ezokende nango kitoko ozosepela na yo oui naza très à l'aise très calme naza bien omoni nini ngai
na travaillé dans les Abakouk. Omoni, na travaillé déjà dans SB. Si vous avez dans les Abakouk. Alors les Abakouk, ce qu'on yambinga. Omoni mutuboko oye neti na ndako moko boye. Tango kota baba wa peso bouteille de champagne. Obi akei wana. Eyambeli wana. Mutu soka ye na ndako bato. Eloko liboso tala na sani eyambeli. Eyambeli nanu. Mutu mususu ayambie maba omona ka mystique. Omona ba mon frère. Na kena no na sa système akimi na ye. Mais to ba yambi oza à l'aise et puis batango ba yambi non c'est pas ba yambi et puis ba fait sur la kiti moko boye. Oza kiti moko ya honneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Fanda wana kitoko. Voilà, la main tendue n'a jamais été refusée. C'est ça. Donc yango wana. Tozwaki pe moi ta mukepe utaki kobunga obanda ko leka lisu te vraiment ata babiso ba fan na yo to banda ko mona yo lisu te mais toyebi ke ba rôle ebele oza vraiment oyebo sala musala na yo malamu nini salaki ke omona na lisu te. Ezalaki comment je peux dire, moi contradiction mon boy. Bango bazoka ntsaluka ngana lingana nga siko tourner te. Ngapa la ntsaluka ba benga nga lisute. Comprendre? Bana mo ndire dudu abonga, ndire dudu ko ba nzoka rien. Ngala ozela ba benga nzoka poizaka, il faut ba benga yo. Il faut ba benga yo. Normalement. Pour le commission yo ko mo benga batu. Oui, comme sopa. On a benga net ngala ko benga. Ngako tu mai na sta sopa na. Ngata na bengi yo. Na ko bengo pour sa collègue na nga. Na zo tourner te pourquoi? Ngala ko benga. Pour ça arza ya nga. Na ar soni zakati. So ki soni ar pe yo ko soni. Donc c'est ça, nous sommes de courageux. Biso za ba courageux ba to azaka na lia na ngama tembele na kimia ke na lia ngombe na pasi za ba biso. Biso to rapongo. Ngala mi kitisa plus bas que la terre. Na mi kitisa ka fort. Mais je suis trop dur. Na ngate sko muta sakana awe. Na ngate sko muta manke ene. Na ngapete ene a manke mwana mukie. Donc respect ça réciproque. Biso na biso to pesa na respect. Babilo muso komi na ba niveau poani. Mikolo ba mi pesa ki respecter. Ozomona bana mike bakomo manke na mikolo po anini mwana muke ata bosa de blague ba ke blague za na ba limite nango biso sko mikolo to dépassaki to déborder. Donc monde na bine koti ekomi ya manipulation parce que chaîne oyo azana ba abonné belé soki théâtre ça et les kikuna otala mamakasi. Donc mutwana siko mbala moko komi boss la patron boy eloko boy alezo sala ke respect wana elongwa na monde na bino bokomi na ba benga ba mikala mona ye comédien muninga na ye comédien komi na ye ndimi na ye komi mukala na ye donc bandenge zo kene bon yango respect si libino maman ils ont battu ce ne sont pas des comédiens baza ba parvenus Baya Koyado, Baya, au moins batoza oye sans contrôle. Donc, parvenu moko boye, gaye ne kakabongo, donc théâtre moi yo koli wapi, kala kaleza ke pa lombe, et pas papa lombe pour kota simba groupe simba zaki jeté. Parce que kima pas bandolo ba français, bandolo kima, zaki jeté ba respect aux zaki la même groupe sans souci pour kota ngo kaleza ki bon, et pas ba kalem. Donc kota ngo zaki passi. Mais les gens ont besoin de sakana na théâtre le loko mususu. Ozobona. Biso sikoyo, il fallait ba respect wana zonga. Izonga. Et puis to longola, omoni likambo kaka oh soki ndolobi, oh soki azala ba bonne belé, oh mama Congo oyo tito yo pesa nzambe AVC. Na Congo to pesa nzambe AVC, na biso vérité. Na biso, neti Congolais mo no ba ki shuwa na bi. Satan bela batuni obi ba kongola bi abi ba na solisa bangote ozo ba biloko wana et puis balobi congolais ne muta yebisaka Satan bo ke la job malade ayebisa nzamba bo ke la job malade ta niveau to congolais aza motema mabe congolais ko ndima étranger aza bien ke komne ko ne congolais tozomona ngo pe je prie le bon Dieu je prie le bon Dieu Nzambo a Congo kaka ya ba koko na biso. Un jour,
makambo so théâtre ezonga normal un jour et puis naza sûr ekosimba nzamba kotia loboko ekosimba en tout cas likambo utoloba makambo tout ya ba poison ya ba maladie nzamba ko dénoncer bato wana obima poisa mais ndenge makambo mais na yo moko oza mpe kondima ke na monde na bino mpe poison ezalaka bambasu babiloko wana nyonso bosalanaka bamabe wana to eza nango lukuta na lukutaka mama nga namona bato bakufa baartiste na biso mosusu aleki na miso apesa témoignage batielinga poison na bandeko na nga théâtre bamosusu alobi nayebi bakomo na mama na kotanga te soka batangaka me makambo nyonso esila mais oui eloko wana parce que nini esalaka bino bongo ke mutu atieli poison bien okendeki kotalisa bayebi soki mutu abwakeli mbasu oyo eza mutu boye mais pourquoi oye osali mpe mission mais obombi kombo ya mutu wana obombi kombo mais kuna bayebi so kombo ya mutu eza na sens te c'est ça. Et puis, si on t'a bien, la plupart des bateaux bakufara, ceux qui battent ba combo, bateau là, boyana ba batangati. Maoyate, mutat ayebi ga obanga. Obanga ko. Ba musuto batangi na ba combo, so batangi ba combo we mission ba dokatse de abraza la butute. Et puis le biloko wana. Balobi ndoki so obimisi na poisa, akoma obanga. Mais bino bo obimisa na poisa te. Et comme okende ka ndenge zo kende zo beba mabe makasi donc. Tonto Doudou Soupou, Kiamona de Doudou Soupou, ozoleka na YouTube ou bien ozoleka na ba chaîne na télévision Kinshasa. Bon, dans la chaîne YouTube, mais la qui dans un pénal na ba partenaire tento ba bokasité té. Ben ceux qui bato ni va soutenir. Ouais. Na travailler. Ma fungela na chaîne YouTube maramutu. Na de travailler na bien ba condition toi bien, je suis dispo. OK. Toko solo lango bao pe bazoyoka bao bazosala ba chaîne YouTube sika bao pe bazana posa ke ba travailler na acteur na bino yeyo Doudou Soupou boyebi musala na yetinga na zolo bapo na yebi donc Doudou Soupou ko pe sa numéro de téléphone ou bien bale kaka sur Vision Plus. Même la repère ça, va vous les appeler la Vision Plus. Bon, on a la repère ça, mais son parcours va jouer bien. Vision Plus et fait ça. Okay. Donc, numéro on a plus 243 89 510 18 84. On a bandé pour une meilleure audition. Plus 243 89 510 18 84. Ok. Voilà. Merci. Abonné na biso. Bo zui numéro de téléphone. Bo benga Doudou Soupou. Azana asala bagagi kitoko ata tozoloba loba me na Belleville TV tango ebandaki bien tozoyeba ke Doudou Soupou en tout cas Doudou Soupou ya mode na sila bisalo basala musala kitoko ya bagagi kuna. Merci beaucoup. Daina loba batu nyonso ba olanda ngai na Vision Plus ba nyonso ba olanda nga oya moni makamla lobby. To na lobaki likambo boko boyi ebeti libaku na sengi bolimbisi na za mutu mutu asubuka kaka mutu azaka parfait na mokili azate oya mona bandeli oya moni likambo na lobaki ebeti libaku esimbi te numéro na ngeza wana bandeko tosala siko boyi soki mutu alobi likambo ya bien te soit numéro na ye benga ye bosolola. Le dialogue est important. Dialogue est important. Mutu musupa ko yebise obengo lobi Soupou s'il te plaît. Mbala sima. So le kine mission ko loba eloko te ko loba eloko te. Naza mutu na biso ba na ko loba ngo le souté. Poza ndeko nanga. Mutu abengi nga zo loba olobi na ki espagnol to lobi na oloba lingala bela sala boisamo je vais le faire. Bino tout boza ba ndeko nanga. Sans exception aucune. Mutu moko taze ennemi nanga. Et puis, on a la mission, on a fini la boutique. Ouais. Dans le bar, c'est qui est vrai. Donc, voilà, on a le bar. On a fait une beauté. Na camarade, mon ami du siècle. Wapakula. Walidja. Papa na brinella. Mon cas. Amour. Na bijou. Na peso beauté. Na peso beauté. Na charmante di koba. Charmante di koba. Na peso beauté. Et na peso beauté. Na
Alenza ou papa Matumboli na peso mbote ainsi que la belle Linganga Vision Plus, la chaîne qui reflète la vérité. Merci tous les abakouk mbote. Merci la soutien à Bino pour vous soutenir là. C'est Nicolo ya Doudou a bien. Ya Doudou a bien na bakouk na ye en tout cas bon continuer ka bongo. Le coup moi mams. Nazo ba vérité. Nazo ba vérité. Ba vérité. Bazo edengai. Ba vérité. Merci beaucoup Nabilo, merci Nzamba Pabono. Napesi Christian Shoga mbote sikazali. Christian Shoga yebi butulanga na peso mbote. Napesi mbote na Novembre 3 fois Yanzambe na peso mbote place Ozali. Merci beaucoup. Ok, biso pe to sepeli vraiment to sepeli ko ya bonne émission pesi biso tana yo to sa l'émission oyo ya Doudou alingane polémique te ndenge moko vision plus pe to za kana biso muto ya polémique te to sa lisaka bagay. Oui. Excusez-moi beloko bande ko nyonso bozali banda mboka bana matadi. Kuna na to créer groupe moko to sala film Congo Central. Ezako matadi kate. Congo Central. Ko banda na Kasangulu. Tina Mwanda, tina banana. OK. Travaillé dans le Congo Central. Nous avons des artistes qui sont des talentueux Kuna. Mais maintenant cette fois-ci nous allons travailler avec les artistes. Il y a Congo Central, Tobi Misabangope. Oui. Et ça l'a bien. Voilà. OK. Tozu message na yo ba abonné na biso ba yoki pe ba sepeli. Ngape na kosenga kaka yo merci na ndengo leki na émission na pesi pe bambote na nga na Daninzila na Diblin na pesi mbote na ngai na Avinzila na Nalukoji Muduba Delix Gise Makala bel homme ya Doudou Soupu yo mutolinga Doudou Soupu Daninzila na Berlin Daninzila na Irlande Daninzila na Irlande Daninzila Gise Makala bel homme en tout cas ba sepeli na émission ndenge na yambio balingaka yo mingi to suki boye na émission na biso les abonnés lobi sous to yambela bino moko to yebite soki entre les abakouk ou bien famille Bota to solola Vision Plus et boya polémique. Merci, bye bye.